sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te olia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini moko nzala mama oza ni José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse olia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah le bina goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique qu'on lit le roi boulot dans matongé. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc elle. On est bien, on Mélie bien, on là chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, Penzaso Boye, Boro Sepela. Ah, Tozanga et Loroté. Et là, on est sur le Morolia et Zali. Oligi Pondu, Poma Moulou Balanga, Mingi Pondu. Donc, Pondu est raté. Oligi Makele l'épée. Okolia Ango. Donc, Nyasso et Zali. Donc, Boye Bele, Boro Sepela. Ma fille a bien de Bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant. Happy birthday to you, Gisèle. Happy birthday to you. Anniversaire à Gisèle. Donc Paris c'est l'aile. Maman Gisèle. Maman Gisèle a soutenu trop. Donc, la parmi bateau, la personne Paris. Maman Gisèle a ça. aussi c'est toi nous t'accordons Paris dans le monde. Son anniversaire à mère, malgré tout de poli, on se verra l'anniversaire à grand-père de mère Gisèle pour Zizo. Elle n'est pas bien quoi. Certes, si c'est toi la prochaine. Merci. Papa la biso. Patrick mon. Oh maman Gisèle au Binigas. Oh maman Gisèle tranquille. Anniversaire. Oui oui. Gisèle. Anengan Zamé. On fête. Ibenge aventurier à police biso dans la kanda bande. Mais to mele kara. Anengan ba grand garçon banda. Yo ebi di yo image. Mais ça image. On va sola banda. Donc sur la bani la chanter. Mingo le père. Donc ya no me simbo. Yo yo ba grand garçon banda. Autant va dire là-bas. Patrick Mondobé. Merci Patrick Mondobé. En direct de Tchangou, Beno, Miko va dire de Tchangou. C'est bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire, on ne sait pas bateau, mais ma mère n'a pas ta photo à ça anniversaire. Je ne vais pas mourir à ma côté. Parce que l'anniversaire, on ne peut pas mourir à ma côté. Bon anniversaire. Mais si c'est bon anniversaire, je ne vais pas Bélé. Toujours qu'il y a coup, on ne te verra jamais. Un
sepela mikoni simba komba ande commencer quoi mais là joyeux anniversaire on a bien pour la bango la sepeli na mukie quoi voilà c'est belle parce que journée la ngaya journée la ngaya sepeli la bango ngai mais le poli il y a on est promis journée la semaine le robot côté pour la match de revivre toujours et la rocher donc maintenant c'est madame tout ça qui s'amitema et la loisir donc ça arrive la journée anniversaire na ngai journée anniversaire na ngai na sepeli merci beaucoup na bato ba yaki pembe la ngai ba sepeli na bandona ba congolais na moni ke balinga nga ba fidèle na ngai ba gros bisous na bino nyonso ba madera ba emedo ba adonis ba tutu bio frère chéri na ngai edino ba nyonso ba ki chéri na ngai ba ki ba gros bisous maman ba ko papa bisous madera ba gros bisous chéri Ibenge, OBC, il y a un mouvement de changement des habitants. Mais bon, on va dire lelo fimuze me ngulu lelo ngulu fimuze ngulu lelo tozi fini tomesala kobeta melo babesi totala shwate eza je eza futikwa félicitation mpona gala de poli pomesa te tozongela politique po kabila loba merci keba na bacommissionnaire nauti cimetière réunion monene ezalaki na kati ya cimetière na bawei ya monde entier keba na bacommissionnaire ya matanga so moto akufi baye na liboma bafoto oyo bango bayeba esika bakozwa soki nini bawei ya congo bawei ya ghana bawei ya poto bawei ya partout ya monde entier bazoseka bacongolais oyo bango so bakufi baproblème ezangaka te oyoka ono mobulu ebimaki mbale mbongo utaki na poto mbale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basalili yo makambo tu na kini pepele wana na bokasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolangana na nzela te makambo tu biro bafoto ezali okomona bakatalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tu oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiqué na batelevizio nyonso ya Congo badiffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto babashe bakiti miziki yokobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na bureau na bango za na Château Rouge na bongi Château Rouge solution ezwami makambo te oyo balelaki boye totindi boye te donc nyonso zoleka awa so pe famille eza na mobulu baza na capacité kozwilo police nationale eye mpo esala sécurité levé du corps bato bakomema ngo bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na ndenge bien na bakalite ya bien miziki ezali oyo olingi ebeta ya mboka na bino mboka tu bakozwilo miziki okobeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na bafoto ndenge nini elekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tu pepele global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki kobenga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00